est-ce que Asima Moutoni Bela Mimi est-ce que Ataye Moussapi Teme ba vidéo ça roi atala kozala te règne atala kozala te tozaka na président na maman présidente ay tozaka na nzoto moto na okola na la taka ba kale so ba divergent na nini ko ba divergent muki na ba jini oui Peut-être que ça qui demande 18. Moi la 4 ba diverger le lingue kan. Bino ngala ki mbaka ndezora bino te ba diverger et peut-être ka dit. Kana ça sur 4 ans te. Ba 4 ba diverger. Ba ki dumba tongo. Mana omene mbali. Parce que c'est le roi qui sont autour là. Ba na ba diverger, na ba la diverger frère ba kaka. Ka depuis ka. Ba le lingue kan, le lingue ni. Mama Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Ah beaucoup tendez. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Mama. Voilà, mbote na bande konyo sobo kolanda biso na Starling News Télévision, chaîne d'actualité sur ne sepisa kabino bozebele ya kolanda émission Lobato Yoka présentée par Paul Munkendi. Moi na suka ba Munkendi nyonso. Lelo na émission na bino Lobato Yoka na yembeli bino bongo na yebiti. Na benga ye mwasi mobali to mwasi to mobali bandeko yazali kombo ya grâce oyo to komeka kosola na ye sérieux moko na lingi to beta lisolo sérieux moko mettre ko taper muke na makambo ya bato théâtre ba actualité oyo ka réseau renya na kati ya page vraiment to ko lebela yango to moni bongo likambo ya mimika bongo to mona bongo ba propos oyo le ketu lobaki parce que ye pas za mutu ya maboke azali artiste comédien mais azalaka PD to komeka kosola na ye awa ko zala vraiment kitoko. Je dis encore merci à l'équipe technique ko pesa bino image yo. Merci à l'ingénieur Gimbo Mar, c'était patron et merci à Noko Balen, merci à Niaou, merci à B Black et merci à la Chine Mobimba et merci à Karine Mokonzi la baronne la reine mère Tika Bana Basaka na yende mama et merci à yo la reine mère merci lisusu na bande ko nyonso Jos Kabika ya bakabika na peso mbote baye tout bolinga ngai balobi mama na ngai Maria Lorraine na peso mbote Maria Lorraine civile na peso mbote mère na ngasala nga ba bien et Dieu merci depuis Paris couplement qui toko maman Sylvie Baena motema papa Guy Baena de la SAP italien et pourquoi pas na maître Veka Djebo esprit libre totomba avocat de Barba c'est mon vieux merci na bino nyonso bandeko de Montréal Gimbo Mansoko ta même langage nanga fungola nga déjà plateau bandeko ba découvrir de grâce oyo na zali bongo na ye na plateau na biso ya Lobato Yoka grâce Mukendi. Bonjour. Bonsoir. Boni. Mabé Punani. N'aura soif. Soif. Bon, malheureusement, il a des j'espère que si lui. Soif au thé. Soif ni. Il y a Tolomo. Soif il y a Tolomo. Grâce. Ma ligne est aussi l'émission très calme, très malembe, très kimia, tout va comprendre. Mais début à notre temps Sabino azali moi c'est mobali bon ça dit langage général bon na le bengo nani moi si to na bengo garçon mala biso bon ça langage kasi mais ka kopesa nzela po na le moi si mobali yo ngana ka to beba na ka to beba na plateau te to beba na libanda mais na plateau te après tout ça une émission question réponse voilà. Fidèle internaute, Bayebo Landa Biso, Nazalina de Konanga ya Mwasi na kombo ya Grâce. Ça va? Oui, ça va. Grâce. Oui, bébé. Eh! Grâce, tous à battre. Tous à battre. Eh, Grâce, tous à battre. Grâce, tous à battre. Tous à battre. Oui, mais battre, Bayoki la mon PD Sony, Bayoka la Sony, Bayoki la rompé la Sony, ma casse. Mais yo, ozone di mayango, ozone qui la rompé na TV. Quand il a mon PD Sony, n'engagez pas de maboyo. Vous avez mobile, tu vas vendre votre bamono mobile. Maintenant, vous avez pas bien moi si j'espère dans commentaire votre bas surtout kaba comme moi. Bah oh surtout ka, yenda yebi. Tata moi si maman botanga moi si, na rotika la moi si. Maman botanga moi si. Oui. Grâce.
Oui, bébé. À ceux qui TV balakisa ma bête on entend ola qui s'abande ko baye ba est-ce que grâce mais ça moi si ya solo tina kati pour nga na vandi na mwana mobali mais obi msandeva ki bo mwana moi si oh ya ba ki naza alinga ba naza moi si aye to koti entre biso mi bali na travailler ba misusu grâce yo pe ba nonde nini yo sko bana banda moi si ndeni o même moi si ba mariner na ndenge normal kapé bana ndenge normal ba pandra lo liboki wiliki bazo sala nga pe nini so pe babike oh ya position ya accouper tokei ya marche kana tokei ya tout mais babilo yo sona yo ndefo sala moi c'est ce qu'on ni basala on nzoto na yo naza moi si biso basi to la famille bali ya travail biso naza moi si na la sa mobile na travail so ça j'ai besoin de position ici là c'est non bébé position zo pe ça va déjà expira grâce banda bana musalo ba obimana ko mene mobile parce que c'est le roi question aux tout là bana ba divergent na mobile divergent frère ba kaka ba divergent na nini ba divergent muki na ba jini no vous attendez sur la 4 ans ba 4 ba ba ki ba tongo Moi, 4 ba diverger le lenge kani. Kani, bi kani. Ba le lenge kani, le lenge ni. Bino ngala kimbaka ndezora bino te. Ba diverger et peut être la taille, dans la nzoto moto da okola. Dans la taka ba kaleso, la ba kaleso. Moto ka ba makamoni na taka okola, da taka penda. Ba se penda ya ki dara acoustique. Eza mama na biso mama odala. Ndako yiba modala azasa tete pa ya fioti biso atel ka sabi oh mwana mona na ndoto mona kaleso ko ko ba garçon la biso ya cité ba mona mote ya taille moko boye taille moko ya kitoko tango tambola pida uza kutambula te uza kubina to uza kudende toto linga meka amiki na epi ngapito na minute tonton pas na loko na bien est-ce que je peux moi si oui tu peux to violani il y a violé on appelle la violer to kali bilengi après mais c'est nanga na bien na moi si il faut pas goûter c'est qu'à partir à wana ndio mi découvrir aux moi si à partir de découvrir que dans moi si mais là bon moi si na pour ani ça les soum ali la continue na ngai on continue comme il est l'OPD et ba comme moi ce qu'on a comme PD qu'est-ce que bon ça c'est bon moi si na ngai donc na bima kila na revenons ah naza moi si ça bima makila yo po bima makila mais toi DVG moi si tu as des mobile tu as DVG moi si et là le bossé bima ndani makila oui yo peut mobile moi si yo zana yo mona mobile comment ko bima makila place wana ministère wana est ministère caché mais comment bon makila bima pas le bama kenga mona mobile to le biwana so que nous tout ba collègue de nous ba PD ba collègue na yo o ba ko ba PD donc ba lala ka bango ba bima makila c'est le problème mais nga ebe belé baba mi bali ha ba jeunesse belé to ba mi bali na ebité ba PD so na média so ba ba PD autre chose banani wana let's banani gas biso sauf na ti ba bino mutole la passe sauf PD sauf janvier olongoli janvier sauf nga voilà grâce et ça là on passe grâce j'ai osana mwana mobile janvier PD janvier PD janvier wata PD le kilinga ko yoka janvier PD grâce osana mwana mobile mais wa yebisa biso obota mwana wana ndenge nini tona mikelengi na lembo ya Adam na Eva na okelengi et ya kapité et ye nango bon les solo wana ya mwana nga janvier na janvier pour les s'il te plaît le robet les solo wana te on va mettre les solo wana te ozam te yo ka dans te zo ke même on va mettre parce que na kutana choc moko boye oh sur la télé makalelo na bakal merci Nzambe c'est ce to comprendre bien choc yana mute comme ça au PD ngale bi bongote te na lobby ngana na former la phrase on découvre ngana former la phrase pourquoi on découvrir à 100% pour na mais toi c'est l'émission na ngi ba découvrir oyebi lelo ba tebele bazo basi bazo ma balezi bien mi bali bazo ma PD tozo ba cause nangote et quand on peut lier ba cause mususu et conseiller ka ngamoko na ebi le pourquoi et comme na botara moi na temps na momani na temps nino na zoka un bon garçon lokola
mon bébé, moi que j'aime beaucoup. Dans la TVT parce que toi, elle est passée, ça là. Voilà, c'est ça. Alors, na cause attendait parce que c'est docteur limitant tous en gars. Oui, parce que toi, au final, avant toi, Suisse, on va bien au papa, ton maman. Bébé nanga aibi musa nanga écoute la classe aibi musa c'est moi on a aibi quoi pour non quand aibi so janvier j'avais mingi janvier et fundi OK moi nanga aibi que grâce à ton sala musalo yo et sombi la caille là-bas et sombi la caille mafuta et tu la caille crédit na téléphone et futi la caille minerval et matisa qui avion aibi dans musalo alors ça va na tel la TV maman nanga ba lo ba bien pe bref so mona to komati papa na yeto maman nanga so mona to komati na ta to kino oyo yebi wana to komati to kenda wana parce que ça l'émission la fille moi salaka a fingi moi nanga telle émission a télécharger côté a finga kanga wana a tindinga nanga tu es lâche moi nanga comme moi nanga tu es lâche azawana zaka émission ya sezo leka ça moi kana fota mineti ba tilungi nangai a cliquer katali so muta finginga a benga penda grâce ba finga que pas tel za vidéo so na monia ta ya tikai mais oh wana lokwa la muta ke ça finga voilà no ba la reine anta p la muta ke ça lokwa finga moi la ngasi bi grâce tu es lâche et lokwa na yona nga obeta via moi dans la TVT parce que yem tata mama YouTube te voilà ngani na sala mama na sala buzuba na sala buduma na YouTube moi nga avant daka buduma na elesa elatisa c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon comprendre que l'histoire est chokaka et les passés n'a pas ça vraiment moi pas si tout le monde relater on a TVT parce que et comment on dit si le gars ya bande ko oyo balinga ko finga batu mais ça que juste question y na ngoka brusque mais grâce aux questions et les yo vraiment limbisanga to continuer mission na biso kota na limbisa yo voilà grâce au plaqué naza ekeko parce que na limbisa te na moni na ba pe na nazongisa yo naza Maria te o so sai lisumu oyibi otongi osingi okende kwa Maria mama limbisanga nazali mwana wa yo naza Maria te grâce nazo mona na musapi na yo uzana anomoko ezawana pe ulala ta pe na musapi ya libala penza miswa awa obala oui je suis marié je suis pas célibataire marié obala moi si to moi si babala yo n'est pas mobile nazana moi si ya mutu oza moi si ya mutu obala ka obala na église to na commune to obala na bino na chambre mabala mais babala sama ndenge la sorte belé obi da olingi ndumba o passer ni rapport et qui bossa ici derrière nzoto bo da mutu moko voilà grâce aux alana tendance dibenga otambola na ye balobi okota na bitumba na ye trop ce qui le longa nga on a vandi awa na yamba pe batu na yamba mutu nyonso ponga na sa journaliste na ko yamba yo na ko yamba pe o na ko yamba pe oyo eloko nini esalaka okota na ba ranking ya tendance dibenga ata ya nanga ya na yo mwana mama nanga soko chrétien funga pe na chrétien toto za ba ndeko ama biso lo to binga machi ya mienne machi wa momene di makila na munoko ndam na robwaka ndam na komela ya na ngata za mabe atala biki ya na ngata na faute na likambo yo individu ko mwe ko o vando fingiye soko pezaka soko za oza baleine nde ya mu ko répondre voilà soko na tali oza ngolo ngolo moseka te ngolo na biso bima na ba potopoto ya ma ya kalamu awa ngani na répondre te na beta yo. OK. Voilà, grâce aux alipes moko ya bato théâtre parce que tout le bana théâtre bana bato nyonso bulelo bondi mayango tout mona ba lesbienne ba bima tout mona ba PD grâce à ça PD grâce tout mona mimika bongo a vivre na lesbienne moko na poto mais yindi mimika bongo zo wanga na ye alobi ya tikala ko zala la été azana na relation en tant que petite sœur na fois azala ko la fan d'après yo na habité tango talaki ba biloko wana isala ko ndenge nini esa ngandeni oh mais so bataki moi c'est mbali eza bolivre eza showbiz to kutango pito botika
ngai so bon oyebi ba mibali soki ma sœur Mimi azo ba ke ayebi ete ke batani na ndenge na ye la fille à question na Mimi bat ba yebi vérité na ba mibali ate so to doto ba mission banda to ti pourquoi te yebi vérité OK vérité ça ba mibali ba vérité vérité yebi ba mibali mais to ko to mona ndeko abimisa ba voice mona abimisa ba voice abimisi ba abimisa bilo ebele ba capture mbongo buto uto bimo na za na ngwa yeto ngabimisi ti bolingo siliti na bi vérité ba mibali si vous êtes à Bolunga solo et bango so pe ya Mimi anda ko sala boka pa bendembo parce que biso ko meto mi yibi biso ko meto ba mi yibi to ba escroc makasi to ba mi yibi bondo et cela ba escroquer bondo wala tout ça bon so ya Mimi c'est si tu apportes ba bo escroc ba ngwana bazana raison oh yo ko melinga je t'aime tongo na ozo solo je t'aime na ozo solo na mega tata na mega maman na o tout ça bat na mega na ko melinga je t'aime yo ko melinga je t'aime avant moi ta photo s'il vous plaît la président d'accord mega na to solo li na yo eza na mbongo ya tata na obi na mbongo maman na o bongo na ngamoko alors la lo je t'aime o ya lokuta to lo je t'aime lokuta yo tinditi na leti bo eli sum te c'est un Mimi comme on le bien aller na 24 ans les AP solo lié na 24 ya solo et bi bango moko et bi bango mibali ole so mon bat bataka na bolingo soit disant bataka na bolingo aelo na TV c'est que bataka makambo bo esusu na kati OK so que ye mwana moi so lova so lava so ninyo lova alors ki bataka moi sembali na Mimi ka bolingo atie ba prévenir na internet atie ba prévenir ça tient Mimi tous les tout amis bi quoi dit dès na ça boy OK na mwasi mwana mwasi mwa bimi na poto akabelanga mbongo na suka na ko melanga je t'aime oh ngapi na sona sani wato c'est moi aussi je t'aime avant ta photo na tindeli photo c'est na tindeli o lia mbongo na avant na photo est-ce que ozokota ndeli kam elo za kota makasi ya voilà ye la fille wala lova so lava est-ce que asima muto libela Mimi est-ce que ataye musapi teme ba vidéo eza abia publier la ta publier la vidéo oh obi biso alba to za banzota kitoko biso aluba ndepena mama bota biso atea biso kitoko a publier vidéo mon ba vidéo wana ya Mimi et peso sumaka a publier publication lui tala muto mususu et match saba to mono ya papi ya papi nani ya papi ba ya papi bazebele tango lo ba ya papi faut détailler ya papi on sala musani na ebité to mono ya papi sala to mono mams maman ya YouTube maman a pesa alliance oh la reine mère alliance so ta communauté na YouTube yake ta une côte oh et l'homme sous te fait tout la pesa qui a monté ba monter tout OK alongo célibataire a commis moi a comme madame parce que et ça mutakala mususu mutusa donga a onu yo a kiki so mais a boso na c'est une publicité ya ni abanga te abim sa vidéo ndena mona ya bimi azana ndoka kitoko tala ko pesa yo wana akobisa vidéo nu wana ya Jésus-Christ de Nazareth alors c'est le boko na libala Jésus-Christ de Nazareth ayata nini alors c'est le boko na libala voilà pour pesa mabutaka grâce a munene te ya Mimi azana taille ya 16 bis alata ke lambe vandaka alati ma pute koti ati kole koti ya maman bota a créé à Kitoko voilà maman bota yo a créé Kitoko grâce pour la ni na la reine Anta so la reine azate ki roi peut faire ça là ce qu'on a ni roi to roi azate la reine a cause la te na la rakine va rééditer parce que roi azate reine a cause la te poto mona e kenda ezonga yo na la reine Anta yo na yo la reine azala raté parce que na mboka na biso to tukala ozana reine te na cosité depuis to kutaka ngana to tukala de roi mori azalaka reine azalaka roi azalaka na Congo roi atala kozala te reine atala kozala te to zaka na président na maman présidente
La reine, sur la reine, bon, la reine. Rappelez-moi le roi, comment on a la reine, n'a pas une noix, n'a plus son beauté. Reine, elle a raté. Ok. La trappe, on a un problème à reine. Grâce aux hommes, tu as boqué, les questions bien évidemment, tu as boqué des choses. D'après le temps, on a un message à la gondine. Ça, on a l'ingala. Bon, bien évidemment, biloko. Bon, abenga ki biso. Bata théâtre. Bata théâtre. Mais le roi, on a zan ngai, et l'autre côté, et c'est là, il y a ni chaud ni froid. Ok. Oh, et c'est là qui est chaud, ne à répondre à qui. Bah, c'est là, c'est là. C'est que tout va répondre, il va dire la chose. Non, c'est là va dire na yo nengo zo déjà. Tolé. Là on a vu comme ba journaliste senior ça mi bali. Ba payer. Ce qui au point. Ba Gimbo Magnon ça va payer. Ba Gimbo ba Yves Ngoma va payer, ba Junior Diaso va payer. T'es pas comme ça ba journaliste. Ah toi qui nam, ba le que tout. Dans le temps junior ba tout soit la loi soit dans moi. Ba le que tout. Na toi kende. La vie ba garçon tout ya mi. Il y a YouTube. Il y a YouTube. Il y a bien affaire il y a YouTube. Ba garçon tout. Baza ba PD. Surtout le ba garçon tout va PD. Ça ce qu'on yo le au début dans la famille Batou. Au début le début dans la famille Paulin. Au yo Vandi. Au répondre ngai. Ça veut dire que aujourd'hui par na yo et ta que PD. On a répondre c'est ça PD. On a parler c'est ça PD. OK, c'est non le bien le but n'aura na bat. Mais on aura répondre grâce PD. À PD. Voilà, ça veut dire que tu va PD na moment oyo. Grâce toro si c'est monsieur Boté monsieur comme na suka. Bato so ba comprendre émission mi na bazaki vraiment na yebaki grâce à ça PD à solo yo monozo confirmer grâce est-ce que ebi le rozo le boyo Lévitique et télémé la rango il faut les guider YouTube non ebi que eza péché munene Lévitique et lobby abomination peut-être yo abomination na personne à Lévitique qui kotanga mais sur la Bible on a Lévitique dans la Bible la Bible on les ambila mi balé quand la Bible et l'engé c'est pas dans la bolengé na yo sala nyonso o moté melini on sala avec casque bo sana té quand la Bible elle appelle obini un peu d'alcool quand la Bible elle le bini moli mon sang tout et yo kana kana alcool li té pour parce que Bible est dans mi balé sur la Bible ok lola sur la Bible on ta mabele li felo on ta pe li felo grâce nengo za boyona lola na li felo ko ponani. Mon réalisateur est bien ko, soyez bien ko, Dieu de soyez bien ko, soyez bien ko. Obi. C'est ça la on est bon. Na lola et ça la terminal felo. Sérieux pour nous li felo. Parce que na lola li felo grâce. Quand ça la biso la chaîne de badia pour travailler. Et ça comme na lola Angelou azan temps si maram toi libérité. Angelou azan temps tam sapité. En temps si ngate ke pesa ngatu kumoko. Mais na li felo, Satan azan tawana. Satan bizarre tela bi e o bébé, chéri pesa bon kumoko. C'est tu non ça no maram nyoso yebi na fait na ngo li felo zo zela yo. Tala to vivre dans les felo. Les felo les arrêter les arrêter. Tout monde awa. Et des les felo depuis de lola. Voilà c'est la Bible na yo. C'est la Bible na ngati. Les felo Yes, I saw what can I banane. Parce que ça se regarde, yes, I saw it, tell me, yes, I am. Mais Nicolas, et comme Akati, yes, I am Akati, Yebisabi sous school, les wapi. Voilà, merci Zaghi Bongo, grâce. J'espère que nous allons comprendre. Oyo ACP Lilango, les propos s'engagent qui. Ça engage nous deux. Non, non. Ça engage nous. Comment on va emballer ça engage quoi emballer na ambiance na té plateau na zeza nani ezayanga mais les propos s'engagent parce que yo to lobimisi ba propos ba propos voilà merci ba propos nyo ça va ndeko engagé biso mi bali voilà bora ba plateau za la ki aye bora ba dédicace s'il vous plaît parce que ceux qui sont engagés na moko anga poser ma question so poser ngana té tant a poser ma question na ça veut dire engagé biso mi bali voilà ba dédicace na ba balandi ba dédicace na ngala pe simbote na ba onyo so balingaka ngala ba balingaka ngate ba onyo so finga kangai so finga na faux compte ngala ofingo na vrai compte na pe simbote na Karine Mokonzi la baronne moi si Hannibal la babi
ba chinois to balaka et quand misusu abota mona tata ayibanité wana banani ba chinois to balaka o américain na Congo héros et zota un peu simbote na ba oyanga nyonso ba muziki na ngai ba mama Londres bibi chimuswamba babi mwaso asugisa mama ni makwakala mayele na pesombote mabeya na pesombote babi Nicole Oboko ya yo wana ba mama Belgique ba salité ma crasse invité parole wana invité ba mama Belgique non na autoriser te offrir ba mama Belgique awa c'est vous allez moi c'est la Belgique nazana ba mama na Belgique non nazana moi c'est mais nazana ba mère ba mama mo ba responsable ba maman ba salité ma crasse parce que s'il vous plaît retirez ma parole grâce en fait monsieur Silélia na autoriser te offrir ba mama Belgique non na plateau na ngati ngata na mara partout si ba mama Belgique ba salité ba nkele hey, voilà, merci fidèle internet Bagnon c'est Bolanda Gibiso Bozagi et Belé Rolanda émission Bomoni comment émission c'est ngana ngate petit c'est les gars na plateau nanga j'espère que ngana bino tout le monde ni bongo mbala sima quant à moi je dis un grand merci l'équipe technique Pesa Gibino et Bimanjo merci na Dieu de Diazo et merci na Gimbo Marzete patron na Sali News Télévision na Aigle Télévision Aigle la patron na Aigle TV et na Dieu de Diazo pour na Bibilili merci na bino yonso et merci na Miss de la presse pour l'assistance merci na bino yonso botika la malam bye. Mama Yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abokutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama